Nzambe asala, il faut aloba. Nzamba koki jamais kosala sans koloba. Pona nini akoki kosala te sans koloba. C'est parce que esengeli mutu oyo nzamba kosalela ye makambo akoka kondima. Or, kondima eza kouta na koyoka. Alors, soki oyoki te okondima comment? Omoni ba bitumba oyo bato azali kobunda na décembre. Eza bitumba moko ezanga tina. Omoni ba prophétie oyo bazali ko sakola basali baza ko sakola pona bana na nzambe o 2025 ko sala bona bona boye. Eza ba prophétie moko ya lukuta. Molingami na yebisaka toujours bino nzambe azalaka mutu ya liboso kolobela biso. Nga naza mosali na nzambe oui. Soki na sakoli na bomoi na yo, na kati na yo osengeli koyoka nzambe. Soki nga na sakoli na bomoi na yo, na kati na yo oyoki nzambe te, eza masakoli ya lukuta. Mbote mbote balingami esengo ezali susu na biso ya kozala liboso na bino vraiment nzambe apambola bino na ndenge bozali kolandaka ba émission na biso boza ko like pe boza ko s'abonner et boza ko partager vraiment nzambe apambola bino ndenge na lobaka na biso tango nyonso émission na biso notice ya moto eza Biblia esengeli kosunga biso to yeba lolenge kan to sengeli komebela bomoi na biso to yeba lolenge kan to sengeli kozalela to yeba ndenge nini toki kosala makambo na biso nyonso na se na moi. Alors, lelo naza na bosenga ya ko partager na biso na makambo oyo to mesana ko vivre na décembre. Décembre mangomba na biso basali na nzambe baza vraiment kosunga biso te. Baza ko bangisaka biso. Au décembre esprit des morts, au esprit batida, boma bunda molingami. Est-ce que yo mwana na nzambe obongo makati na solo ondima nkolo sur lokola mokonzi pe mobikisi oza kotambwisa na nzambe okobanga liwa pourquoi? Biblia lobi bomoi na biso eza kati na nkolo Yesu kati na nzambe mwana na nzambe aza intouchable. Po basimba yo basengela nuko simba nzambe. Basimbi nkolo Yesu sima bakokoma epai na yo. Donc molingami okoki kozala na somo ya liwa ata mukete. Oui, baza koyebisa yo mbula sikezali koya. Bakomi kolobela yo. O mbula ya kobala yango wana, mbula ya kovoyager yango wana, mbula ya mapamboli yango wana. Eza lukuta 2025 eza na eloko moko te ekosalemela yo soki nzamba lobi na yo te. Alors, tolinge mpe kotala Biblia nini ezali koloba na tina na makambo kilikili oyo toza deja na yango na mois ya décembre. Soki tozwi molingami likambo ya liwa. Est-ce que mwana na nzambe akoki kobanga liwa? J'ai dit non. Parce que liwa eza na bokonzi likolo na biso te. Molingami, ndenge nzamba batelaka biso, abatelaka biso na ba gene na biso te. Abatelaka biso na ba prière na biso te. Abatelaka biso na musala na nzambe tozali kosala te. Non. Nzambe abatelaka biso parce que toza bana na ye. Et modèle abatelaka biso na koyokaka ye. Balingami nzambe aza nzambe oyo asalaka makambo oyo alobaka. Po nzambe asala, il faut aloba. Nzamba akoki jamais kosala sans koloba. Pona nini akoki kosala te sans koloba. C'est parce que esengeli mutu oyo nzamba kosalela ye makambo akoka kondima. Or, kondima eza kouta na koyoka. Alors, soki oyoki te okondima comment? Omoni ba bitumba oyo bato azali kobunda
na décembre. Eza bitumba moko ezanga tina. Omoni ba prophétie oyo bazali ko sakola basali baza ko sakola pona bana na nzambe o 2025 ko sala mabona bona boye. Eza ba prophétie moko ya lukuta. Molingami na yebisaka toujours bino nzambe azalaka mutu ya liboso kolobela biso. Nga naza mosali na nzambe oui. Soki na sakoli na bomoi na yo na kati na yo osengeli koyoka nzambe. Soki nga na sakoli na bomoi na yo na kati na yo oyoki nzambe te, eza masakoli ya lukuta. Nzambe akoki jamais kosalela yo likambu sans koloba na yo liboso. Nzamba lobaka nanu sima aye kosala pona kokokisa liloba oyo alobi. Soki nzamba lobi te akosala pe eloko te. Donc yo nanga tokoki kotinda nzamba sala te. Non. Yo oza nani po tinda nzamba sala? Yo oza nani? Oui, basali ya nzambe baza kokanisa. Parce que baza basali ya nzambe baza na parole oyo nzamba kokokisa. Molingami moko na bana ya koinonia toza ko partager na ye aza ko yebisa nanga ete Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Nga na yebisi oui. Mes paroles oyo nzambe akokisaka ya mosali na ye eza parole oyo euti epai na nzambe. Eza parole oyo euti na mosali te, non. Eza parole oyo euti epai na nzambe. Parce que balingami bomoto na biso ekoki jamais ko capter bonzambe. Jamais, je dis jamais. C'est pourquoi Jean chapitre 3 verset 6 eza koloba, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Nzoto na biso ezalaka na baposa na yango, ezalaka pe na makanisi na yango, ezalaka pe na makambo elingaka nzoto na biso. Oyo nzoto na biso ezali kolinga ezalaka toujours contraire na oyo nzambe azali kolinga. Oyo nzambe abandi nzoto ekotaka te. Ope nzoto ebandi nzamba akotaka te. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Soki likambo ebandi na yo nzamba kokota te. Soki pe likambo ebandi na nzambe yo kokota te. Alors likambo kobanda na yo elingi koloba nini? Nga ndenge nazali namoni ser oyo aza kitoko, namoni ser oyo abangaka nzambe azozwa libala te, nalobi ser 2025 okobala. Non. Non, non, non. Pona loba na ser 2025 akobala, nzamba sengeli nanu koloba nanga. Ke mwana nanga wana 2025 akobala. Mina ngai na lobi na yo okobala. Nzambe akokokisa liloba wana. Ce n'est pas que de moi-même na loba kaka ke non okobala et puis parce que nata mosali na nzambe nzamba akokokisa. Non. Balingami. Mosali ya nzambe aza mosali ya l'état te. Ça veut dire quoi? Mosali ya l'état. Soki akomi na bureau, ayebi ke non, nasalaka boye, nasalaka boye, nasalaka boye, nasalaka boye, ndenge stati ya musala eza kosenga. Nga nazaka ko appliquer stati. Nga nazaka ko appliquer ba règlement d'ordre intérieur. Nga nazaka ko appliquer kaka ba ordre de service. Nga nazaka ko appliquer kaka ba instruction ndenge lobami. Tu vois? Nzamba za bongo ti. Wana za musali ya l'état. Mosali ya nzambe. Ordre de service ezali. Mais yo okoki ko appliquer ordre de service wana te. Soki nzamba lobi na yo te. Ba instruction ezali. Okoki ko appliquer instruction wana te. Soki nzamba lobi na yo te. Mosali ya nzamba za bongo. Mosali ya nzambe aza oyo atosaka kaka nzambe. Molingami, mosali ya nzambe aza lokola enveloppe, maloba na nzambe eza lettre. Donc, enveloppe ekoki kosala lettre ti. Mukolo maloba nde akoki kosala lettre.
yo enveloppe ozo memaka ka lettre et ce qui okomisi maloba enveloppe boko pasola ngo pe babwaki. C'est pourquoi nkolo sazali koloba na ba serviteur inutile bosali oyo bosengelaki kosala tina kopesa bino merci ezati. Donc mosali na nzambe akoki ko déclarer makambo oyo nzamba lobi na yete. Molingami po oyeba ke makambo oyo mosali a déclarer euti na nzambe tangu kaka mosali azali ko déclarer yango au dedans de toi ozape ko mona nzamba zako komoni le kambo wana komoni loko wana komoni yango. C'est comme ça. Donc mosali na nzambe akoki ko sakola te sans que nzamba lobi na ye. Non. 2025 molingami esengeli nzambe ye moko amimunisa na yo asosolisa yo nini akani na yo na 2025. Donc molingami oui bakosenga yo ba action de grâce o mbula esili ba action de grâce eza kutu na mateya moko ete ya maka na basali na nzambe bana na Israël bakendaki kobunda. Tant bakei kobunda alors batangi ba soldat nyonso bakendaki kobunda ata soldat moko te akufaki. Commandant na lobi nzamba bateli biso tozwa ba wolo palata oyo tozwaki kuna ba butin de guerre en tout cas to bonzela yango nzambe ekomi na mateya. Mbula yo, tala libota na yo, tanga bana na yo, nani akufi mokote. Tala bana nani akufi mokote. Yaka na lilo na offrande, ya action de grâce pour nzamba bateli yo. Mais molingami, biso toza Israël te. Biso tozali église. Toza église. Okoki koloba na muntu te ke ono nzamba bateli yo do pesa. Non. Molingami enveloppe na yo ya fin de l'année, action de grâce na yo ya fin de l'année, yoka nzambe. Anania na Safira ba pesaki. Mais kanda ya nzambe ezalaki likolo na bango. Pona nini? Ba pesaki ndenge nzamba sengelaki bango te. Molingami ezala offrande, ezala action de grâce, ezala likambu songolo kosala. Nyonso osengeli kosala ndenge nzambe aza kosenga na yo. Eza na basali balobaka oui muntu moko za $100 awa $100 wana nzambe asengi yango. Oui muntu moko za $50 awa $50 nzambe asengi yango. Yopo bi na moneti nzambe amuni $100 oyo nakende kopesa. Na moneti nzambe amuni $50 oyo nakende kopesa. Nzoka nde mosali aza koloba kaka. Ndenge musali muso alobaka ezui. Non. Epai na nzambe ezui ezalaka te. Non. Nzambe apesaka mutu ndenge asili kokana na ye. Ce n'est pas que non apanzi ezui. Non. Donc balingami na oyo etali ba action de grâce sala ndenge nzambe aza koloba na yo. Mais soki yo osali yango na ndenge na yo olobi oui nasi na pesi action de grâce 2025 na kopambola manangai okosi na yo. Tala nanu 2023 décembre 2023 eza makambo asakolaki mpona tina na 2024 nini ekokisami rien. Tala makambo oyo kanaki na 2024 nini ekosami rien. Pona nini nyonso kanaki esalami te? C'est parce que euti na yo na nzambe te. Bibili lobi o euti na mutu ezakaka ya mutu. E nyonso ya mutu ezalaka na elonga kati na yango te. Parce que mutu azakaka kufa na kufa. Yango na nkolo Yesu azako senga na batu oyo bandimeli lokola mokonzi pe mobikisi baboma bomutu na bango. Tangu nkolo salobi mutu na mutu ameme kulusu na ye. Elingi koloba te ke komeme kulusu eza ba pasi tozokuta nango. Mikaka tozokuta nango. Non. Komeme kulusu eza komi boma.
Batu oyo babandai komeme kulusu na suka. Oyo bakokitisa kulusu. Babaki bango likolo ekulusu wana. Donc, yo, makambu oyo nga nazomona, nga nalingi, nga nazosepela na yango, esengeli ekufa kati na yo. Osengeli kosepela na oyo nzamba lingi, na oyo nzamba azali koloba na yo. Balingami, 2025 eza koya. Eza ne loko moko te ya malonga. Rien. Eza na rien de spécial 2025. 2025, eza na quelque chose de spécial na mutu oyo nzambe alobi na ye na tina na 2025. Et pour nzambe aloba na yo na tina na mikolo ezali koya, nzambe alingaka nanu osala oyo azali koloba na yo lelo. Lelo nzambe azali kosenga na yo nini? Lelo. Yo ozali kozela mikolo ezali koya, non. Biblia lobi, ne t'inquiète, hein, Matthieu chapitre 6, verset 34, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, c'est quoi? Le lendemain, eza makambo oyo nanu nzamba sosolisi yo te. Parce que lobi oyebi yango te. Lobi oyebi yango te. Alors, le lendemain, eza makambo oyo nanu nzamba sosolisi yo te. Nzambe na bonzambe na ye. Alingaka te bana na ye bamitungisa na makambo oyo nanu sosolisi bango te. Makambo oyo nzamba si asosolisi yo, mitungisa na oyo nzamba si asosolisi yo. Sala nanu oyo nzamba zali koloba na yo lelo. Maintenant, tango zali kosala oyo nzamba zali koloba na yo lelo, ozoko kisa makambo nzamba zali koloba na yo lelo, nzamba koloba nono makambo oyo za koya. Mais yo makambo lelo za nanu kosala ti. Neti lelo. Opriaka ndengo lingi, tango lingi, bisiko lingi. Okene ndako na nzambe na tangu na yo. Okosali kambu na mudele na yo. Alors, vi na yo eza lokola ya mupakano. Oza différente na mupakano. Parce que, bomoto na yo, nde zali kotambolisa yo. Okokanga bandoki, okokanga banguna, okokanga ba ennemi. Mais moto wana komona ye ennemi. Est-ce que nzamba sosolisi yo ki aza ennemi? Ce que zali koloba mabe na tina na yo, mais ça, ce n'est pas pour autant ça ennemi. Ce que kaneli yo, ce n'est pas pour autant ça ennemi. Atakuto akaneli yo, mais yo bakanelaka yo ti. Soki bakaneli yo, bakaneli nkolo Yesu. Nkolo Yesu asoki paka na bato oyo bakanelaka ye. Okomitungisela nini molingami? Donc, nzambe azana bosenga. Yo oye bananu kosala nyonso ndenge azali koloba na yo. Ngonga kolamuka akoloba na yo. Ngonga kosokola akoloba na yo. Ngonga kolata akoloba na yo. Ngonga kobima akoloba na yo. Donc makambo nyonso zali kosala oza kosala elongo na ye. Eloko moko te na bomoi na yo ozosala na ndenge na yo moko. Molingami, vie chrétienne eza vie ya botosi. Vie chrétienne eza vie ya kosala ndenge monite. Oh, bon, namoni na kolbima boye na bimi. Oh, namoni na kosala boye na sali. Oh, non, 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 non. Bible lobi, tout ce qui n'est pas fruit à conviction est à péché. Ça veut dire quoi? Et loko nyonso na koyeba na kosala, au-dedans de moi, na sengeli koyeba que non, Dieu est d'accord avec moi cette histoire. Et loko moko te no ki kosala ngo na ndenge na ngamoko. Donc, molingami, tika 2025 yangani, tika yango. Nzambe nano lobeli loko moko te tika yango. Yo sala nano oyo nzamba zali koloba na yo lelo. Sala nano za koloba na yo lelo. Olobi ke so bongoli mutema, oui. Na nzela na yo batu boni pe basi ba bongwami. Boni. Obongwami, oui. Mais osunga combien pe na kobongwama. Okomona ke non, ozolba ke obongwami. Mais makambo zali ko vivre, isa penza mutu abongwami te. Mokili isa na kati na yo. Satana na misana na kati na yo. Nzoto na posa na yo nano isa na kati na yo. En quoi obongoli mutema molingami? Donc 2025 tikana yango.
lokana no kosala oyo nzambe azali koloba na yo lelo. Izana makambo oyo nzambe azali koloba na yo lelo. Aza koloba na yo mokolo na mokolo, maloba na ye osengeli kotanga yango. Molingami, mutu oyo abongoli mutema, akomi mwana na nzambe, akoki kolekisa mukolo te sanki atanga maloba. Bible lobi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Et Bibiliya ezali koloba mutu oyo azali kotanga Bibiliya mokolo na mokolo aza lokola nzete oyo ekonami pene ya mai. Nyonso azali kosala eza kosimba. Molingami, yo oza na besoin nzambe asala makambo ya minene. Mais nini yo oza kosala nzambe lelo? Molingami, vie bavivaka yango du jour au jour. Lobi, Bibiliya lobi, ne t'inquiète pas du lendemain. Makambo oyo koya nzamba yebi na ye. Ndenge ni akomemela yo, ndenge ni akosalela yo. Donc balingami 2025 eza koya eko changer le côté na vie na yo. Eko changer le côté. Au côté 2025, ndenge ozalaki na 2024, ndenge pe kozapé na 2025. Rien ne changera. Pour 2025 est changé. Molingami yo osengeli pe koyeba nanu ko changer modèle na yo ya kozalela. Et modèle ya kozalela o osengeli ko changer likambu na likambu sala yango na kotindika makana nzambe. Okoki kosala eloko moko te na yo moko. Banda wana. Soki obandi wana likambu na likambu ozali kosala yango na kotindika na nzambe, likambu na likambu ozali kosala yango elongo na nzambe, eloko moko te ozali kosala po na yo moko, eloko moko te ozali kosala na lolengi na yo moko. Nzambe akoyeba kosokipe na lobi na yo. Nga ndenge nazali na mitungisaka na nga na eloko te. D'ailleurs, na bondelaka lisusu te, pe na kotikala lisusu kobondela te, o nzambe pesa nga boye, o nzambe pesa nga boye, non, na bondela nga lisusu te. Prière na nge ezalaka, nzambe lelo olingi nasala nini pona yo. Nzambe na minute oyo olingi nasala nini pona yo. Donc naza ata kokipe eloko moko te na tina na bomoi na nga. Naza koluka nanu oyo nzambe alingi na nga. Et tangu nazali koluka oyo nzambe alingi na nga, nzambe aza kosokipe na bosenga na nga. Molingami, ndenge Bible ezali koloba kaka, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nini kopesa belabino na likolo, eza bosenga ya nzoto. Eza o nzoto eza nango posa. Nzamba kosokipe na yango. Mais yo, kosokipe na bosenga ya nzoto te. Kosokipe na ba besoin ya nzoto te. Kosokipe na ba besoin ya nzoto lingi koloba nini. Nazoluka ndenge na kolia, nazoluka ndenge na ndenge na nga. Na osala boye na ndenge na nga, naloka boye na ndenge na nga, naloka na ndenge na nga. Non. Nga naza na eloko ya koluka na ndenge na nga te. Nga naza na eloko ya koluka na ndenge nzambe aza koloba na nga. C'est un peu ça. Tant que Bible ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ce sont les païens qui cherchent ça. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous, ça en avez besoin. Molingami, nazana bana. Nga, nazana bana. Mwana nanga mokoti. Aki kolbake ono, po nafutele minéral, il faut ya ko bondelanga, il faut ya ko senganga, non. Po na traité santé na ye, abondelanga, non. Po alia, abondelanga, non. Azane loko ko sala ti. Nga, naza ko sala nyonso po na ye. Et soki alingi ko zwa plus, il faut pe kaka asala ndenge nga nazali koloba na ye ko sala. Il en est de même. Nzambe asalaka nyonso po na biso. Nyonso, je dis nyonso po na biso. Tozane loko moko te ko sala na biso moko po na biso moko. Rien. Nyonso sala po na biso moko. Nyonso. Maintenant, pongai nakoka kobika oyo nzamba zali ko sala po na nga na sengeli koyoka ye. Nzambe abatelaka, nzambe apambolaka na koyoka.
eza na nzela moko oyo sengeli ko kende te, eza na bisika mususu oyo sengeli ko koma te. Nzamba lobi kuna te. Yo soko lobi ok nzamba za na bomoi na za mwana na ye na za musali na ya ko batela nga lukuta na yo. Bisika nzamba tindi yo te azalaka na yo peti. Nzela oyo nzamba lakisi yo te akozala pe na yo te. Nasukisa na ndakisa oyo balingami, nzambe alobi na Eli kende sika songolo lipa na musuni ekoyela yo wana korbo akoya kotikela yo. Olie Eli akende epai kani nzamba alobaki na ye non, Eli ake ngambo mususu amoni korbo. Oh korbo misuni wana maponeza ya ngai yaka nango kotoyo. Est-ce que korbo akoyoka ye? Non. Oh balobi to arracher ma bénédiction, j'arrache. Non. Oh to gêner, ako gêner, non. Oh non, namoni kaka babombe, natina babombe, non. Eloko moko te aza na mitindo ya kopesa na korbo. Po korbo akoyoka ete. Korbo akoyoka nzambe. Korbo ayebi ke nzambe alobaki na koisa yango awa. Akoisi wana esili. Soki olingi kozwa yo nde osengeli kokende bipai kani nzamba lobaki na yo. Balingami tozo kota na ba problème kili parce que toza kokende bisika oyo nzamba za kotinda biso te. Toza ko se retrouver bisika oyo nzamba za kotinda biso te. Na sina loba déjà likambo oyo ebele na bandeko baza na poto bakendaki koluka vie. Nzambe te muto atinda bango kuna. Bango bakanisi que parce que bazui visa, parce que bazui billet, parce que makambo esili ba voyager, donc Dieu d'accord. Non! Oki kozwa visa, oki kozwa billet, oki ko voyager, mais Dieu n'est pas d'accord. Oyeba que Dieu n'est pas d'accord, otala kosambela na yo tango zalaki na Congo, na kosambela na yo tango koma na poto. Ndoko yeba que Dieu n'est pas d'accord. Mutu oyo nzambe atindi na poto kosambela na ye ekoleka oyo azalaki na Congo. Me mingi bazalaki basali na nzambe na poto ki musali sila. Mingi bazalaki bana na nzambe na poto ki mwana nzambe sila. Pona nini? Nzambe te mutatindaki bango kuna. Endenge nzambe atindaki bango kuna te azape na bango te. Yango na musala ya nzambe ebeba. Bosanto ebeba. Molinga mi 2025 zali koya soki olingi nzambe alobela yo natina na 2025 oyo azali kosenga na yo lelo kokisa yango na sala ndenge nzambe azali koloba na yo kokisa makambo nzambe azali kosenga na yo nzambe akolobela yo mikolo ezali koya nini osengeli kosala nini osengeli kozala soki te basouwe na yo ekosala eloko te. Merci beaucoup balingami oyo nalingaki ko partager biso yango wana vraiment nzamba pambola bino à la prochaine.